Hello, coucou, bonjour. Bonjour. Mbote mingi na bina nyasi tu ba bolinga mama ile anitu. Na pesi mna ba mbote ba ebwe ma vipi miko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga. Est-ce que ba malamu? Oui, bonjour madame. Est-ce que vous avez du milkshake? Oui. Non, bah ça va avoir Seulement de la glace, hein? Mais Seulement de la glace? oui. Non. Du milkshake, vous n'avez pas, hein? Non, on a seulement Sunday et Non. Ok. On comprend pas. Ok, merci. Non, mais que c'est ma glace nana ya nini kuna. Et voilà, je suis de retour. Si c'est votre deuxième maman elle est à Nitu, hein? Maman elle est à Nitu, votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia qui a un kakalko na mboka maman Nitu beto. Mbote mingi na bina nyasa tu ba bolinga maman elle est à Nitu, na pesi mna ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu? Wa bino maman elle tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment? Voilà, je suis de retour. Vous voyez que nous autres n'ingana ki momuke parce que na sala ki mingi ya. Asa ki mingi nous autres n'ingana ki momuke. Ndenge bomona kinga wana na zaka hôpital mais na zana ngana ndako. Asina bimaki na nga na zana nga déjà à la maison chez moi. Asina bimaki na zana nga déjà na ndako. Na sepelika mingi po na moni bande ko bebo binga yi bande ko pele ma famille du cœur. Je ne vis que de votre amour, hein, ma famille du cœur. Bande famille du cœur na ngai. Bolinganga mingi, tant on a ma famille du cœur, vous faites partie de ma famille du cœur. Moutio s'attend à maman elle est à Nitu à sa famille du cœur. Il y a une différence entre la famille du cœur et famille du cœur Bomoko. Famille du cœur Bomoko est une association. Oyo, il y a maman elle est à Nitu. Famille du cœur normal est un bino ba oyo boza abonné à Elia Nitu TV. Kabino, ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur. On a bien, je suis votre deuxième maman. Voilà. Na sepela ki mingi na ba coup de fil na jeu ebele ya ndenge na ndenge bozo kanga maman Eliane maman ponto mona on te ko maman tozo mona yo te bando bele est-ce que ça bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba maman zo batana na kimia ezali ngai wana na bimi bomoni tsikelo ngai na bimi libanda na bimi na zali banda ala maman niti yo wana na bimi na zali banda. Depuis nabela ki libumwezo aposa kolia me munoko e bandaki penza kolinga kolia malamu te. Et pourtant boyebi ki maman il y a ni tout nga, moi c'est la bouffe, moi j'aime la bouffe, hein? Moi j'aime la nourriture boyebi. La nourriture et moi c'est une histoire d'amour. OK? Maman ni tuna bilia ezali kamona bolingo, c'est une histoire d'amour la nourriture et maman il y a ni tout, c'est une on a bimaki mukie na ki kosomba eloko na nga ya kolia, je vais manger du KFC ya monde. Azokende kolia akana mutu mota ngabi o bandili susu kolia biloko oyo la vie n'a pas de brouillon, une vie qu'une seule façon. Nous avons appelé ça pour ma bonne CP là, ça y est, nous avons appelé sur santé CP là. La belle Nicolo yo na lié bien té hein, na lo de malamu té, je ne mange pas à ma faim. Na lo liaka ko na liaka ka mais aujourd'hui là j'ai envie de manger là, pas besoin mais envie. Il y a un souci? Merci beaucoup. Ah bah on y est surtout bah benga na so ba coup de fil belé partout nous sommes mon aki maman elle est à l'hôpital a bengi maman elle est à Nitu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Nous prions pour toi maman, on t'aime beaucoup, hein? L'amour fait vivre, hein? Maman dit on t'aime beaucoup. Bah tu vas conjuguer ba herbe et aimer à moi hein souka na ebisibino asepeli na bandeko nyonso babenginga na o babenganga te na vie. Maman ni tuna na benga ote yamba liboso parce que na moni yo na mbeto hôpital on a benga bi maman nga pesa ngese ngo distributeur de la joie asa ni na mbeto hôpital et amzo te ebela na lia na lipa oye papa là.
Na bilmit. Ayo libanda. Voilà. Voilà. Bon, s'inquiéter pour la maman, tout va bien par la grâce de Dieu. Votre deuxième maman va bien. Je suis de retour. Nazongi déjà. Aïe. Voilà. Ngali na pas bandolo bat. Lui comme malile hein. Musanga boy. Ngamno to musanga boy. Moi frites pe. Voilà. Maintenant, bah. Merci, mina bandi koni surtout babing mameli ani tout. Na o babinga na babinga meli tout ba santé so za bien. Tout le monde beli na sala qui trop. J'ai beaucoup travaillé. Na kimela qui peut mon sala. Na qui vendredi na sali, samedi na sali, vendredi na sali, samedi na sali. Alors il n'y a que moi que ce qui est normal, oui bien la prestation. On a 500 personnes, 600 personnes. 800 personnes. On a manger qui trop cafou. Et voilà, là, je suis bien en forme. Ma mariée, la future mariée, tout va bien. On se l'a qui est au band, t'as bien mon bébé. Votre deuxième maman est de retour. C'est la maladie à l'enraille. Et puis des jus d'orange. Champagne est manqué à Mikolo. Voilà. Maman, tu es là. Le long abîmé. Donc je suis de retour. C'est ce que nous commandons. Ma caméra est tombée ça na bino. Ah na YouTube. Au temps ma caméra. Tam tab ni ngasa la ma caméra. La nourriture moi c'est une histoire d'amour. La plus belle histoire d'amour. Voilà. Merci beaucoup. Batunyoso. O ba se tracasser pour nanga. O nyoso ba benga kinga. O ba za ba nouvelle nanga, ba yeba soki naza bien, ba yeba nini komelio, tout le monde dans l'hôpital, tout ça machin. Na chele bino vidéo parce que ngana bino to mesala nengwana. Soki naza na yeba ki boba no lukanga na sibete.
nzoto ebelaki moke nazalaki na hôpital mpo moto aza libende te moto aza motu kakute tomba mpagne nzoto epesaka nini ebelaka donc wana mesena nanga te bozoluka tozoluka tomona te olia botungisa maboluka nga na esemleki naza na hôpital namemaki hôpital nazongi ndako mais merci beaucoup parce que aza ndeko nanga moko abengaki ngai oyo nasatandaki te kia kobenga ngai nazalaki même pas na idée navandaki kaka boye telefone nange esone alo nayambaki nanu te nayambaki te mpo kombo mpe ezalaki te nayambi te dans mes habitudes soki moto abengi ngai narapelaka toujours so moto abengi nga eke nayambi te narapelaka parce que nga na travaillaka na téléphone à part YouTube oyo moi j'ai un travail mon service traiteur la providence yango nde eza gagne mpe na nga yango na téléphone yango soki esone nayambi te narapelaka mpo nayeba nani oyo abengi ngai téléphone esonaki nayambaki te naye korappele tonoko ya mama nanga boni oza bien ndenge nini namoni oza na hôpital nini qu'est-ce qui ne va pas nayoka voya la marina tatu ngabi ndeko nanga boni yo naza bien ngabi obengi ngai bina benga ote ndenge nini namoni yo na hôpital nayebisi bino ke banda nazala na mbuko ya foto banda la marina nza mbuko nanu tosola na telefone te mais esalaki nga esengo makasi esengo komona kila marina bengi nga mpo na nini amoni nga na mbeto hôpital yango abengaki nga mpo atuna nga namoni na mbeto hôpital nini kaka nayebisi te mama nasi nabimi nakosolola kaka nde tozaka boye tozosolola la marina nzo ndayebaka nga naka kaka embadi la marina bika nga naza embadi ndenge azaka wana semeki na ngai semeki na yo abinga namoni na hôpital semeki ngai bisemeki no na ndene abi kasi ozaka mukongo nani papa aza mukongo abi te la marina nazaka mukongo te nazalaka na ngai chi mukongo na ngai wana kombo Nitu c'est mon nom marital abi parce que kombo Nitu ngai abi oui Nitu c'est mon nom marital yango bobe yanga mama Nitu je porte le nom de mon mari bon était dans l'hôpital mon sapé voilà na bala légalement je porte le nom de mon mari mais en réalité na répondre ngo parce que nazoka ngo mingi pe na ba commentaire au moins ta mususu mutu na bibiso bangala mutoko mama ile naza mungala ya wapi naza mungala naza muluba naza mutetela naza musonge naza munyoso po naza congolaise bikolo nyoso tu ezosala kinaza la congolaise mais kolo quand même oya ngai ezachi naza la kachi na tuni la marina yo la marina ngala yebiki yo za chi wapi abinga na za boy la marina ke pesa ngai kolo na bango c'est vraiment ma sœur ngala mama na itoza mboka moko to baluba metoza na bebi kolo nde ba Kongo peka bato ba Kongo boza oyo aza musingombe oyo aza mumbata oyo aza mundibu oyo aza muntando oyo aza muyombe siko nga pe na tuni nga biyoza muluba ya wapi apesa nga ka mboka na nzoka toza mboka moko na mama na ye donc c'est ma petite sœur mboka moko soki tozaki bana mibali tokobala na te po toza mboka moko ekolo moko mboka moko donc ngai na mama la marina toza batu ya mboka moko donc neti mwana na ngai akoko bala mwana ya la marina te pona toza mboka moko donc ça la kinga plaisir na sepelaki na coup de fil sepesa nga makasi to baluba mais bato neti mama nga aza mu kwantombolo loko ya Tshisekedi Félix mama ya biso aza mu kwantombolo ana bo baluba be moko ngala ka mu kwa mulumba mama nga aza mu kwantombolo loko la Félix le président il va benye Félix ngai pe noko yo ya betanga fimbo mais respect président limbisanga pardon bani ndeni na ona ba nalo bata tutu ten nananga mnoga mofana bata tutu mais respect président limbisanga pardon limbisanga président tu es mon président et je te dois du respect mama langa za moko antombolo azekolo moko na président de la république mais kolo ya nga moko moko mulumba na zekolo moko na mama la marina. Donc dans la marine, tu es ma petite sœur. Je suis ta grande sœur. Donc tu me donnes du respect parce que je suis ta grande sœur. Toi, tu es ma petite sœur. Na plus beau frère Bambo Tebele. Voilà.
Bona ki mo lisolo pendant que na bela ki boki lisolo pendant que na ki malade mo lisolo yango na beteli bino boki yango yango na lisolo na beteli bino na pesi bo faire mbote kamata mbote na ebele ta femme c'est ma petite sœur. Bon ba gros bisous na bino nyonso tout nga mikolo na lie bien te champagne pe na melite champagne pe na melite kulia pe na lie malamu te parce nga na lie na nga Bon, on se dit à tout à l'heure. Tout le monde a mis ça. On est au mois de juillet. La fête est là, nanana. On prend des temps par la grâce de Dieu. La fête est ça, et qui est là, nanana. Et ça, il peut bien quand Mikolo n'a bien qui Mikolo n'a pas break. Et que la nanana Mikolo. Je peux se dire merci. N'est pas bien qu'on a des habitudes de temps. Je vous appelle sur bonne santé. Pour me sans merci. Santé, oh, yon a ebisi bino bandeko. C'est important. Yon a baso bozo sambela. Bobo sanate pona osembe pona babeli. Boyi sanzambe sunga bato bazana ba hôpitaux. Bato bazana ba maladie ndenge na ndenge. Nzambe kanisela bango. Bo sambela pona bato ba obela. So nzambe apeso bonne santé. Tane na olia kasko. Pona monoko eza bien. Mikolo nyo sotunga na lie. Na lie te. Na libu mwesenga me monoko ezoboya. Mais le quoi nzambe azungu selinga makamna nganya soto. Na pesi merci. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalsa kumuna. Nzambe alibeshene bana betu monso ba gros bisous. Bye bye.